Salut la famille, bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Mbote Badiko Bolandara Biso, Karande Tolobaka. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. La famille Nzambalola Pambola Bino et Sikanyo Sobozali, Bandeko tout au Boko Taranasen Nabiso, Bao Bolandara Biso, Bao Penza, Boya Kawana, Pona Kobakisa Implice, Na chaîne Nabiso, en tout cas Nzambalola. A pambola bino na eli susu kaka ndenge na moni ba message na bino bozaki ebele ya kokomelanga bozaki ebele ya kotunanga a propos ya problème eza ko se passer epa ya Karine ya Mado. Alors na eli boso na bino pona koya ko silisa likambo yango pona koya kolubila vraiment problème yango na eli boso na bino na otela bino vidéo moko na suka bokolanda ye moko Karine ya Mado. Bien sûr que oui, il faut bolanda explication clair et pas na yemoko. Voilà. Nzambalola pambola bino bandeko bozwa katan ya kolanda biso ba openza bo soutenir biso de près ou de loin. Nzambalola a pambola bino, ce n'est pas facile. Voilà, nzamba pambola bino na yebisa bino toujours prière na biso ezalaka bo pambwama nzamba sunga bozwa penza mbongo, donc mbongo penze localiser bino. Voilà, nzamba sunga bino bozangaka ba wifi mbongo okuta wifi te, bozangaka mbongo kotia ba mega te pour que bo soutenaka biso. Famille Bota, film na biso touti kota la 13e épisode, donc ceci c'est un kaka sikolo na zwaki moi retard et la film. Voilà, na sisi film kaka sikolo na c'est bien on tala ngutu ali bu ordinateur nanga na sisi film kaka sikoyo. En tout cas, préparez-vous tozala na live moko ya munene kaka pona kolobela film na biso lolenge esili. Vraiment bravo na bacteur nyonso ba o bazo jouer na film na biso ombre di passé. Nzambalola pambola bien bakse bien sous sagesse pe intelligence. Maman na biso mama Belvi Kandi vraiment coup de chapeau na musalo losala film kitoko. Film wana ezo rappeler ba makambo ebele na ba famille, surtout ceux qui tozui place ya mama étoile. Vraiment ezo rappeler ba makambo ebele na famille to ya kozwa ndako ya ba grâce. Tala ndenge grâce luzolo a perdre vie na ye. Pourquoi? Parce que a mankaki mama kulutu aloba bali kotika ata tante nazo mituna nga moko daili aza ya ndenge nini ya ndenge nini o penza zo livrer baleki na eka bona mituni. En tout cas makambo wana ezalaka ebele na bafamille na biso ya baafricain. Omona yaya moko boye fala protéger baleki na ye, me yaya moko boye ye kutu donc mawa plein baleki kutu baleki na mayele. En tout cas bravo na film na biso oyo utiko ezokele na kosila kala te. Total de la 13e épisode, j'espère que lobby tokozwa 14e, peut-être que aussi là na 14 na 15, on sait pas. Voilà, tozo zelaka ka fin nango comme ça to ya na live to relancer live awa na si non sala ni nango affiche nango mukoto sa live spécial pour na film na ti non sala affiche nango na otia na communauté nanga comme ça boyeba jour nini autre ça la live pour na kolobela film na biso wana na osepela pena famille Bota tozala wana ebele ba parents ba mama tozala wana ba papa ba mama pardon bana bandeko tozala wana tolobela film na biso lolenge dini et l'équipe na kobakisa mayele kaka ndenge ezalaka. Nzamba pambola bino bozebele ba obolinga biso mama Pauline Yenge de mon cœur, mama Natasha Bonganga, Maman Jemima Mavungu, Madame Dansou de mon cœur, ma maman chérie, maman Yvonne, Princesse Allegria, maman Eli Mambongo, Bozé Bele ba oboyaka ko soutenir biso, maman Eli Mambongo, nani lisu na bosa ni nani lisu na bosa na tuka vous tenir nga regardez na lo bango na mutu na lo bango na mutu. Voilà, Madame Dansou na lobaki déjà boza tellement ebele ba obo soutenir biso ya inga zola. Nzamba pambola bino papa Kenzo ya lelo, merci beaucoup, merci pour votre amour. Maman Myriam de mon cœur esika bozali nzambe a pambola bino to continuer toujours ko soutenir maman na biso Belvi Kandi ba théâtre. En tout cas ça va côté visibilité wana ko tolobela la lisute, donc côté visibilité vraiment ça passe très bien. Voilà, en tout cas famille Bota toza toujours des dates. Voilà, toza toujours na système na biso ya des dates
vente à billets ezali jusqu'à présent ba billet mukie etikali donc aussi la malembe pour la deuxième date na biso. En tout cas tozaka na rendez-vous moko na 2027 donc le 8 mai le 9 mai il y a mon rendez-vous ya balongi pour nga na obenga ngo rendez-vous ya balongi pour biso tozaka na biso balongi donc biso tolongaka na biso déjà. Voilà pourquoi nazobenga ngo rendez-vous ya balongi. Alors ceux qui n'ont pas billet na ote kende kimamba mukende koza billet na yo tosilizaka makambo yango mbala moko tova na biso. Voilà, félicitations na mama na biso Belvi Kandi. Dossier na biso ya Karine Yamato. Voilà, bandeko ebele boyelinga na privé koya kotuna nga Karine Yamato, elle a perdu son père. A fait une émission pour éclaircir batutu mbala moko. Ngana komela ki Karine Yamato et puis Karine Yamato azaki pe na live pour na ko expliquer na ba fan na ye ko expliquer na batuke papa na ye akufite non tiki la bien live wana boyoka. Papa ya Karine Yamato akufite s'il vous plaît. To sunga Karine Yamato na ba prière oza muto linga kaye aza staro asepelisa yo. En tout cas to sunga ye na ba prière, to sunga papa na ye na ba prière. Papa na bango akufite. Message batiaki parce que bazwaki sango wana ke papa na bango akufaki. Tango bazwi sango wana ndeka ezalaka mutu soko azwi sango alukaka poster pour na ko bandeko bayeba kite bayeba kaza éprouvé. Après cela papa na bango ayaki kolamuka. Ayaki kolamuka bayaki ko vérifier que papa lamuki azopema nde yango wana bomoni toyaki na information wana te pona ko signaler bandeko balingaka ba comédien na biso. Donc bato bozo komelanga en tout cas Karine Yamato papa na ye akufite so boke même na page na ye ya TikTok bomona yango. Moi na 13 ans a publié yango na Facebook na page ya Facebook parce que amonaki yango na page ya Karine Yamato a vérifier pété ba comédien pe belé ba postaki ba page ebele ba postaki nde bomoni ye pa zwaki yango directement memi yango na statut na ye nani na Facebook na ye aye ko poster. Mais bandeko bolandaka biso vérité yango na yebisi bino Karine Yamato papa na ye aza na bomoi mais aza na hôpital. Donc tozobondela nzambe nzamba sunga papa na bango azala na bomoi akufa lelo te po kotala ba photo papa na bango aza na ye jeune. Voilà, aza vraiment jeune mutu moko ta souhaitaka ba parents bakufa nga na kufela papa je vous dis ezaka pasi makasi. Alors papa ya Karine Yamato aza na bomoi na otikela bino live oye moko ayaki ko expliquer que papa na ye aza na bomoi na yaki vite fait na sala message oyo pona ba abono balinga biso ba o vraiment bazo tuna nga yango bomoni na yaki ko sala message oyo pona kolakisa na bandeko ke Karine Yamato asalaki déjà message papa na ye aza na bomoi. Alors partagez message oyo pona comédien moko pona bandeko moko pona ba fan ya Yamato ba ope ba yebite que papa akufite. Voilà, partagez message oyo et au sala malamu mingi nzamba lola pambola bino na otikela bino tolanda Karine Yamato. Voilà, Tokutani, à la prochaine. Bye. Il parle, mon père parle, mon père mange. Donc, tous quitter, tous continuer toujours dans la prière, tous toujours dans l'attitude de prière, surtout là, tous vraiment dans l'attitude de prière pour bonde la surtout pour la santé naie, pour nous ambasser la biso ngulu, to témoigner parce qu'ils ont vraiment témoignage. Pour Nabiso. Je sais que Dieu va faire encore. Donc, Nzambe a plus que Oyo, a salé Libiso, Nzambe a plus que Oyo, a continué pour ça parce que tout ça qui est espoir. On se disait que et Simbate, on se disait que a Olobate, on se disait que na étape pour commis et locomoté salima. Mais Dieu a fait grâce à Zoloba, à comme Vanda. Donc, Dieu merci, merci à tout le monde. Merci à batu nyonso oyo bokome la kinga ba mes condoléances. Merci à batu oyo nyonso bo benga pour na ko consoler nga pour na ko soutenir nga. Je vous dis merci. Le train attitude de prière bo sunga kana do sambo nzambe a pambola bino. Donc, c'était un peu ça pour vous dire que papa a profité, il est vivant parmi nous. Donc, na habité ce boyo kinga, je sais pas ce boyo kinga
Boyo Kinga. Sali ma belle. Boyo Kinga. Ah oui, vraiment. Oui, toi. Okay. Ah ok, merci beaucoup. Bonsoir, maman Karine. Okay. Nazali. Donc, merci beaucoup, merci vraiment. Namoni bolingo na bino makasi, namoni assistance na bino. Merci beaucoup à mes fans. Merci beaucoup na ba fanatique à batu nyonso. J'espère que ezaka ba fanatique nanga te mutu ba ko soutenir nga. Donc tout le monde était là pour moi. Vous m'écrivez, vous m'appelez. Donc merci beaucoup, merci mon eloko lobate. Naza vraiment na minga ko lobate na. Oui. Na en fait batwa kota boto tapoter kasi écran batwa kota ba yo quitter na bandela message pour na kata live na bandela message tout tapoter vraiment écran tapoter l'écran nazali mikolo naza mikolo na okoka poster te. Mais je suis là. Nazali, tu continues ensemble. Sala, vous s'abonner à Karine Amado TV. Qu'on appelle le théâtre Zali. Je pense que film Asika et Koki Kobanda semaine prochaine. Donc, c'est un peu ça. Je disais ceci. Tozaki na fausse information. Papa ça qui sont information ya mabe pour dire que papa nanga a koufi. Papa nanga en Suisse pour dire que a koufi. Mais ce n'est pas le cas. A koufité, azo loba, azo lia, azo mela, azo vanda. Donc, information, bah, pesa kibiso, et qui fausse information. Bah, pesa kibiso, fausse information. Donc, mes condoléances, il est vivant, yaya. Donc, Azana, nous, vivant, à Koufité, il est parmi nous. Il y a un lobby, Nzambe wana, azo continue koka moussa biso. Donc, pour na biso batu, on s'est dit que esili. Mais Nzambe, le quoi, to sangani, on prie. Et to simba di vraiment makasi papa za vivant a koufité moi na loba makambo ebele zate nazo boya na o débordé donc c'est un peu ça mais papa za vivant a koufité ba fananga eko sabino a koufité aza vivant ce qui na sali live lelo c'est parce que depuis na otaki prier a tisiko na ata ba 10 messages bato ba ko melanga ka lelo bato comique bazo koma donc bato komi belé on a lobby papa koufité aza vivant a koufité mais il est toujours à l'hôpital donc c'est un peu ça mais aza siko bien par rapport à information oyo tozwa ki liboso siko ça va il est parmi nous donc bon continuer à soutenir la prière, surtout la prière, c'est très important. Numéro nanga est disponible sur les pasteurs au CP to prier ensemble ou benginga to prier eza mabete. Donc numéro nanga eza wana bobenganga pour na maramte que au moni basaki bazon saki no please na pour sa prière. Merci na batunyo so obo bande ko fortifier nga, batunyo so obo bande ko komelanga, batunyo so obo benginga. En tout cas vraiment merci beaucoup, merci à tout le monde. Donc na koka ko tikabino bongote lelo kutuné na zumwa makasi parce que na zaiki ngape bien te et ça qui bien te zaiki qu'est-ce que je peux dire, zaiki sango zaiki facilité pour nous. Mais Dieu a fait grâce à ça bien, à ça vraiment bien. Et on a tana makasi au posté, naza makasi pe au lubate, naza pe na makasi ya kosala makamusute. Donc je suis là calme, en pleine prière, na titi da prière pour Nzambe à continuer koka musabiso ndenge azo kamusabiso. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup na batyon sur Bolanda biso. Bo s'abonner massivement à Karine Amado TV film Asika je pense et Kota semaine prochaine. Kende ko s'abonner yo on totalité que nota la ba film eza na Karine Amado TV. S'abonner na page nanga et
et au Sangabia Makasi Karinia Mado dans Facebook. Donc merci beaucoup à tout le monde. Moi je vous aime beaucoup. Merci pour votre amour. Merci parce que vous étiez là pour moi. Merci parce que vous m'avez beaucoup consolé, vous m'avez beaucoup parlé. Merci à tous les yaya qui m'avaient appelé à théâtre. Merci, merci vraiment, merci. Et puis n'expliquer qui m'a ok à Koufité Aza vivant. Donc merci, merci. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Nalina Abino, merci. Boza famille Onzamba Pesanga, Boza famille Onzamba Kabelanga, Boza. Donc je sais pas comment vous parler. Naibine dit non qui peut s'exprimer deux fois non. N'est là bonzo to elenga. Donc en fait merci beaucoup, merci. Nalinga juste qu'on a démentir en mot pour nous l'obaki à Koufité, il est encore vivant, il est encore parmi nous, il est encore avec nous. Je sais que Nzambe a obaksela 20 ans, Nzambe a obaksela 30 ans, Nzambe a obaksela 10 ans encore, Nzambe a obaksela ba année belé à continuer à vivre. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, merci vraiment. C'était juste pour Naïb Sabino que Aza pour s'inquiéter vraiment. Et si ce qui est information, Eza na ozanga te koya kozongi la bino, mais je pense que na moment où Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Nzambaza aza phénomène, Nzambaza miracle, Nzambaza Dieu a sa façon de faire les choses, Nzambaza a façon de sang sabatu, Nzambaza a façon de rouboyer, soka loba sale la bino, ata batu bache point, mais au monde Nzambe a sali que a pesi bino sous espoir, donc Nzambe aza nabenga ke multisystème, nabenga ke le pierre angulaire, nabenga ke Jéhovah Shaman, nabenga ke Jéhovah Jireh, nabenga ke El Shaddai, Emmanuel, les dieux de ma vie. Il est tout pour moi. Nzambaza nyonso ponanga. Donc nayebi te na vie nanga sans Nzambe, so nanga na zala wapi. Et toyebi te peut-être lelo information o tozwa ki sans Nzambe tonga to zala wapi. Mais Dieu a fait grâce. Nzamba laksibiso munene na ye. Merci ma belle, merci beaucoup. Nzamba laksibiso munene na ye. Alaksibiso ke makanisi na bino esuki nde sika makanisi na nge bandi. En tout cas vraiment na yoka bato mususu alobaka ke to sukaki. Na yoka ango. Yango soki likamuna ekomeli te koloba te kezala te. Ce n'est comme le so moni baninga baolela na place au finga na place au tia commentaire à mabe fortifier bango oyebite lo ni nezolelisa bango oyebite passe nini choc nini obanango. Je te dis to ningana ki famille mobimba ya osakana te ezaki sangomombo ezaki sengote pour no yokango. Donc on n'était pas bien tout ça qui je sais pas comment parler les jours là, j'étais comment, je me sentais comment, donc na yebite na yoka mabe makasi, mais erto yoza information qu'il est vivant. En tout cas il aura le bosso na ça qui n'a pas ça Nzambe merci. J'ai dit merci Seigneur parce que on avait encore on a d'abord premièrement besoin de lui azana mpembe na biso et nzamba yoka ki mawawana ayoka ki pasi na biso nzamba yoka ekolela na biso nzamba yoka ki malgré on pleurait on disait toujours toujours on disait nous tous Dieu pourquoi tu nous as fait ça. On disait ça, malgré on pleurait, on disait Nzambe pona nino sali biso boye, fala zala to monakaye, fala zala to yokakaye, fala kia zala nanu. Pourquoi et comme à niveau oyo, on a tout parlé, on a prié, on a beaucoup dit. Mais Nzambe wana ayo yoka biso na final, dans na point final yasuka Nzamba yoki biso à répondre biso. Ba oba kufeli mes condoléances et Nzamba consoler mitema na bango. Ce qui n'a ne comélioté ya kobeta tolo te kolbate ke existe kate zalate ngana moni yango ezalaka babengi bino mutakufi après quelques minutes ba bino ke mutana zopema ngana moni yango. Le quoi ngana monyango donc je crois que ezalaka ntoko comme na stade asuka ba esino ke esili pona ye sili
mundela lobi sili to anelo ko salate mais nzamba confondre bango nzamba vandisi muto bango baloba ki silaki nzamba pieye souffle de vie nzamba pesie makasi ya kolia apesie makasi ya komela apesie makasi ya koloba. Donc j'ai dit vraiment un grand merci à Dieu. Et ça témoignage on a mon côté. Donc c'est pour cela que je dis merci à Koufité, papa Aza vivant à Koufité. Papa n'a Koufité Azali. Donc c'est pour cela que je dis un grand merci à mon Dieu. C'est pour cela que je dis un grand merci à mon Dieu. Un grand merci à mon pasteur. J'ai dit un grand merci na soutenir na prière. J'ai dit un grand merci na bato bazaka po na ngata na bengi na 0h na 2h du matin na ebisi problème na nga a telemi na metuni ata lala kito banjo bondela. Donc j'ai dit vraiment un grand merci na bato nyonso na bato nyonso na bato nyonso na bato nyonso na ba na live ezate eza cause ya yango ezosala ke nazo poste pe ba video te pour dire que nakoki kosala ngo te na mando poste aussi longtemps papa nanga aza na esika pasi mais omoni naza toujours na attitude o na nango mais continue toujours à me soutenir. Donc aux hommes ça nzambe aux hommes pour participer dans la prière aux hommes pour sunga na prière au benginga numéro nangeza affiché on va prier avec toi pour na ko soutenir nga. Merci et bisous bye à tout le monde. Merci.